Omoni mituna wana mibale nga na sangisi yango pe na komisi yango bobele motuna yoko. E ya nonanga ekozala boye. Eloko oyo ekokomela biso, c'est-à-dire mabe oyo bakambi ya molongo communauté internationale basali po ete biso toyeba kozala na libunga tope biso tozala bato bakangemi ba esclave ezali ete communauté internationale akomema biso na ba distraction ndenge na ndenge biso pe tozali kokweya na kati ya distraction wana biso tosengeli pona to kotisa yo lobi Tunisie donc mbongo wana kati ekolo ya biso tozala na attitude makasi soki balobi mapolomi mazate esengeli biso moko to prendre conscience ya koloba ete mopaya akoya kosikola ekolo te. Erreur monene ezali mikolo eza nini pona zonga pena na kati ya mozindo ya actualité papa dia na sulufutu moyena zonga na introduction no ezate po solo binyoso na avancer eloko ya tina ezali lelo oyo nga nazali kotelemela mikolo oyo na kati na bemission ezali likambu ya nzembo oyo balobi o disque d'or nzembo oyo tozali koyemba butu pe moi oyo ya chiti zongisa ye na Rwanda papa diana nzembo wana ekoboma biso soki ba Rwandais ba continuer ko coloniser ba Congolais ezali pona nzembo wana ezali mabe ngana ko expliquer bino mabe ya nzembo wana muto asali nzembo wana na banzi ete asali yango na likanisi ya koloba Congolais nyonso tu esika ya avandi akanga maboko na makolo pe atika ya chichi asala libunga ezali libunga yango moni bato mingi soki otali papa dia na sulufutu tangu bitumbe ezalaki penza kopela makasi tozalaki kobunda ba radio ezalaki boyete bitumbe ezalaki ndenge ezate mais soki komi lelo na kimia ezali pamba te nzembo wana ezolakisa biso ke tobunda lisusu te totika ya chichi azongisa ye na Rwanda nga mutu na yembi yango te nzembo wana lobi ya chichi ye zongisa ye na Rwanda donc tangu wana bakomisi yango ya moto bakomisi nzembo wana ya bato te omoni bato nyonso sika oyo balobi ndengo tuni motuna Tunisie koya ndenge nini soki election ezate to sala nini mais tokosala eloko te pamba te toponi moto moko azongisa ye na Rwanda mais moto wana soki awei soki moto wana abungi donc biso tokozongisa na Rwanda te akotikala na mabele ya bakoko na biso mibu na mibu mbula na mbula pe seko na seko pamba te moto moko nde asengeli kozongisa ye na Rwanda soki moko na biso asimbi loyembo wana na lolenge lana botala esika wana mabele ya bakoko na biso ekozala bobele na maboko ya bapaya oyo papa dia na lobi ya Tunisie ya mbongwana ekoya jamais responsabilité ya Congo ezali devoir obligation ya mwana moko azali kolanda radio lisolo na poko ya lelo soki toyembi nzembo wana na ndenge ya kolobaki ezali kaka maloba kasi na mitema na biso toyebi ete moko na biso azali Tshisekedi botala esika wana nde libiki ya peuple congolais ekvandi tango balobi ya chichi zongisa ye na Rwanda ezali d'abord papa dia na sulufutu zongisa ye na Rwanda ndeko mize zongisa ye na Rwanda ndeko odo pambu zongisa ye na Rwanda ndeko bopele bobala zongisa ye na Rwanda ndeko amisi zongisa ye na Rwanda ndeko debaidaka zongisa ye na Rwanda omoni moko esika avandi mama Daniel zongisa ye na Rwanda ba mama banso to zongisa ye na Rwanda soki to personnifier to nzembo wana komi ya biso une affaire privée bota le sika wande libike goya mais soki tozo zongo na sens ya kolobake ya chichaza na Londres ya chichaza na Washington ya chichaza na Belgique ya chichaza okende Lubumbashi po mikolo papa diana na yebike yango ndem to sala actualité na otikuta ko sola na Kinshasa batutu bazolo belango kaka tozo tela ya chichi na Lubumbashi to kotala ndenge koleka na Kiungu po kingo lobi fo ba sasa baluba Tshisekedi lobi yazo kitakuna après le 9 azana biso na Bruxelles après le 9 ya chicha lobi destination directe Lubumbashi mambo Kinshasa ezate soka longwe Lubumbashi ake Goma soka longwe Goma ndazongi Kinshasa mais direct Lubumbashi donc batu nyonso tu na Kinshasa o ngana bengi bazo c'est l'événement et koleka ndenge nini Tshisekedi na kata Lubumbashi bamususu bazo benga ngo provocation or Tshisekedi aza congolais ake tambola na ville ya Lubumbashi batu alobi za provocation likamuni mais soit donc mais batu bazo landa Tshisekedi yem to kopesa libiki yem to za na solution mais c'est ça le problème donc motuno yo tuni ya kilo papa dia na mai na misu posana lela na ebitena na tindi otu na biso motuna wana mais motuna wana congolais na congolaise nyonso azolanda radio lisolo azoyoka ngo pasi pamba te batu nyonso bakangi maboko totiki Tshisekedi asala mutu aza na 79 ans
assis à Lembi. Bisonde toko Tshisekedi ya sika. Ya Titi ne fera rien pour libérer le Congo. Moko na bisonde a responsabilité. Deuxième partie en Nzembo wana pona sukisa. Balobi ya Titi zongisa na Rwanda na démontrer bino que ya Titi faut kufa. Il faut la moko na biso. Mais deuxième partie en Nzembo wana lobi nini Rwanda. Mais Rwanda nga nazo kamwa pambate ndeko moko azo zongo lokola pays. Ezali kamwa pays te. Il faut que koloba ete Rwanda tozolo ba na kati ba bongo na biso ezali l'enfer. Il faut qu'on fasse subir les terroristes bazala mabele na biso l'enfer. Pour ceux qui zali que soit Hippolyte Kanambe ko tchaye na avion ko tike na kati ya Kigali, mais moi je vous dis eloko nini to sali wana. Abomi 6 millions de Congolais tolobi ya chichi zongi na Rwanda. Donc ya chichi azwa Kabila pesi passeport na visa a condition na aéroport anjili batindi na Kigali. C'est de ça qu'on parle dans la chanson. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, en tant que combattant, moi, je dis qu'il y a Tshisekedi en Rwanda, ça veut dire que Rwanda, ils ont représenté l'enfer. Ils ont représenté la mort, l'élimination, que ce soit physique ou bien des idées. Il faut abunga na carte. Cet homme-là a tué 7 millions de personnes. Après, il y a Teboye, ah non, il y a Tshisekedi en avion. Non. Il faut n'entendre pour tout le monde a responsabilité dans de quoi il y a Hippolyte, il y a Mubesu. Il doit disparaître. Il a violé les mamans, il a éliminé les enfants. Donc, il doit absolument disparaître. Donc, Nzembo est dans un succès makasi, d'accord. Mais et comment Nzembo est dans mitema na biso pe na kati misopo na biso pour permettre biso moi na moko esika ya avandi andi ma libération. Libération faut qu'on na famille na biso. Libération faut qu'on na mitema na biso. Papa na maman to lo belabana makambo tali Congo. Voilà cause la Tshisekedi. Voilà cause la ya Chichi. Être ya Chichi ezali ndenge papa dia nazo sala aza koloba tous les jours azo sala be mission. Aza ko lendi sa mitema, aza ko telemisa batu, azo jouer rôle ya Chichi zongisa na Rwanda parce que malobo ya zo loba ezo sala pasi na Hippolyte. Rwanda yango wana. Rwanda est synonyme, il y a passi, il y a souffrance, il y a adversaires. Nos adversaires doivent souffrir. Ils ont fait souffrir nos frères. Ils ont tué nos frères. Ils ont massacré nos mamans. Ils ont massacré nos enfants. Il n'y a pas de salaire. Il y a la grève des médecins. Donc chacun de nous doit penser Rwanda dans le sens Wana. Donc au moni moutou bétaillé. Au moni ne moins d'anciens, tu les pends. Au moni moutou net vital caméré, tu les pends. Au moni ba musicien, au bêti. Donc il faut un niveau Wana ya combat. Nous ne devons pas lâcher, mes frères. Nous ne devons pas lâcher. Nous ne devons pas dire Tovanda Nabiso Tshisekedi ça y est, tout le monde m'a changé. Il ne changera rien. Tshisekedi ne changera rien au pays si chacun de nous ne joue pas son rôle là où il est. Papa Diana, na zongi selona no maloba. E poto wana ezalaki ami bu ushiri. Na banzi bandeko bana ya Congo tozali ko pasola mpoke o esengeli bandeko bakola na yango. Bandeko oyo ba congolais oyo bazali kaka ko banza ke non esengeli mutu moko Congo ezali ya biso nyonso tu. Mais il faut kokeba. Kokeba na nini na piège ya munguna. Piège ya munguna ezali nini? Cela veut dire que boya. Lelo banguna ebele bazali ko se déguiser lokola ba ange de lumière. Okomona ye quelque part. Azali koloba ke yo bazike ah non. Ah vraiment ke batikela batu nyonso opportunité ya koloba. Mende ko meka kaka okomona. Donc mokili oyo lokuta ezali makasi mpe batu balingi kozwa mingi. Merci na bandeko nyonso obolandi biso na kati na www ba combattant nyonso tu o bazali kolanda biso boyoki ami ibu shiri na oya siliko pasola mpoke. Tokolekana nano epe mama na biso mize toyoka ye yo mutokotaki mpe olandi biso mpe na bandeko bazali kolanda biso line ezali kofungwama mpamba te bozali ebele me koyoka ezali pe kokolisa bino mpe bargima na bino yango nde ekoyeba lisusu komatisa deba na biso na likolo na ngomba. Mama na biso mize topesi yo maloba eboto. Eboto papa Desfé, eboto na papa Marc Solange, grande beijo para ti. Ami Bushiri mbote na yo papa na ngai, papa Odona mama Nicolina mbote na bino. Oya yoki zuwa pona pesi mama Solange mbote taliye. Papa na ngai, papa Desfé, papa Ami Bouche, papa Odon ya solo nazomona que Afrika se ala muki po atala mabe alongola mabe na kati na ye. Mais seulement ko la mukaya la muki on dirait la muki mais la muki bien te azana moi maladie. Maladie ezana kati na mito ya bato. Pas ezana kati na mitema ya bato.
mais moto azoyeba kopona te nini asala mpona bolamu na ye. Papa nanga amibusha uti koloba awa ke papa Tshisekedi akendeki Lubumbashi Katanga akuti kuna balobi ke place na ye eza wana te, il fallait pas babude ye kuna na yebi te papa akokende mais bazolinga te akende, c'est ça. Voilà. Baza malade bayebi nini basala te, c'est que quelque part bazolakisa pe choix na bango soki balingi ya titi te baza pe la candidat uti kuna te, donc toyebi déjà nani bazondima comme candidat. Mais ça passe na bango balingi nini na place wana nazoyeba te, balingi Congo ebunga te, balingi pongi e continuer, balingi kotelema te peut-être pona moya lelo oyo sika congolais mona kata kisa om kotelema pala kisa oyo ye alingi et que et na côté mususu baza kolala pongi baza kolakisa baza na maladie pas ezali nano, pas ezali papa nanga mibushe, pas ezali parce que congolais soka la komona eloko ezoleka na kata ya Congo te, soka azomona eloko congolais moko azolinga lisusu te, parce que ezala congolais mususu asa moni congolais mususu azomona te, et comme lokola miso mibale eza kobela moko eza maladie moko mususu ya maladie mususu ezali pasi liso moko azomona mususu azali ya kokangama eza pe kaka pasi lisusu. Mais alors tokosalaka nini na kati wana, tokosalaka pena nini esika oyo moto fa telema atambola atala liboso ayeba ko se positionner po bomoi na ye bika moto aponi na ye kolala na ye pongi epongi wana yebi te soka kontinga kolala pongi loka papa desfazo loba bato bakonyata ye na kati ya biso balalaka te soko olali esili obebi na yo banyati yo biso elekani okotambola mokili mobimba okoyeba te nini osala obebisi mpe mokolo na yo mobimba soki mpo olinga okende mosala okende su mosala te soki mpe rendez-vous nyonso erate makambo nyonso ezongi ya pamba na pamba na pamba. Papa na ngai desfe ozomona eloko ekotisi papa oyo soki mpe ya solo eloko wana ezali pasi mpo moto ayebi kopona te, oyebi te kopona mpona vi na yo oza komitia okomi lokola star moko boye sikoyo ki star wana na ndenge ya mabe mpo moto mosusu star aza star masalaka eloko moko boye bato basepelaka na makambo azosala, mais sikoyo okomi star mpo olakisa ke ozali na yo na décision moko na vi na yo te ya malonga mpo lelo lobaki boye lobi ozongisaki boye après okomi na yo nzela na yo ezochange ozoyeba te opona wapi otambola wapi omilakisi polele ke oza na yo moto moko moto akokolanda te, parce que soki yo moto oyebi te lelo osali boye lobi ozongisi boye c'est que moto moko akolanda yo te pota bato nyonso to ata oh mais moto aza eloko na ye azoluka nini makanisi ne eza wapi lobi ayaki na droite lelo akomi na gauche makambo ne eza clair te, ou bien olataka masque motema na eza na makambo nango elongi ezolakisa makambo mosusu, ou bien alors yo moko oyebi te lokolo na yo kotia po otambola, mais alors kokende komi kotisa na libulu te oyebisa baninga nyonso to boya mpe bokota na ngai na libulu na ngai non eza ndenge wana te. Yo moni soki okoki kopona oponi oyo wana oponi wana soki mpe ya buzoba yo moko moto oponi soki mpe komema yo wapi yo moko moto oponi yango, mais alors kobenga baninga na kati ya buzoba ya ndenge wana te po yo moko ozomonaka eza nango buzoba nani yango ayebi te makambo nini ekoleka kuna na moto asali choix ya ndenge wana. Nakanisi papa na ngade sene ngo banaye koloba ke azalaka na ye pour makambo ezoleka kuna azali pour eloko eza en place on a kotanga ngo pe kombote eza na tina tina tango kombo, c'est que c'est sûr à cause na peut-être combattant pour à cause nde amema na bobungi ba misusu bakozala sûr na makambo na bango te oyo bakoyeba te ke ye makambo na ye ezalaka moitié ou bien makambo ezalaka ibombama alata ndi masque. Papa de cela donc sinon maloba toko ba lisusu na maso na biso. Merci mama na biso mama mise ya solo tuzali kolanda yo na kati na kimia nyonso tu tolekana na lombango epe papa na biso odon pambo nde toyoka ye bakopasola nde tokozwa lisusu maloba mpona kotimola lisusu libulu to mozindo ya masolo na biso eboto odon pambo. Boto, bonsoir, bonjour. Papa DSV, ceux qui placent au Koutayo, pour comment lelo awa tanto pese misho za soki wapi.
yango eboto na yo Maman Solange na bo sanité bambota trop mère nanga yo yebikaka Maman Misé Maman Sage vraiment tango lo ba resala bien eboto na yo bambota trop vraiment na pesi yo ba bizu ebele quoi mususu oti pe pa ya ndeko na Maman Nicole papa mi bouche bambota trop papa nanga vraiment na aucune intervention na yo vraiment na balandi tout o bazali ko na biso sikoyo na radio solo bambota trop penzamba pambola bino DSV émission ya kitoko mingi na sepeli vraiment na intervention papa ami Bush mais na lingaki amika ko éclaircir biso moi muke na kati pena ya mpoke na ye tanga bibi tumbezaka ya tisekete seketa ko sala eloko te alinga loba nini par là wana yaki ponga na comprendre et bien mais na leki na Maman Misé félicitations pe intervention kitoko DSV Alina loba boy. Oyebi batutu babundaka na kata guerre boko ke na front boko za batu combien mais ba soldats nyonso ba kan esprit mon côté. Misusu akeya il fallait pas vraiment ande na keboya ma trop est-ce que na okanisa mwasi na ngai bon est-ce que tout le monde tokolonga muso akeya bina signer kaka pour so tozwi mboka na zoma parti na ngai. Tant akomi amoni ke comme ko umela akomi ko changer langage esprit to ina diaspora biso nyoso to ebi tamba radio bandaka to ebi motivation ezalaka na bato elelo oyo ozoko mona motivation ezala na bato motivation mingi komi na ba combattant elongwe pa ya bato mususu ba kina ba combattant te me ba lobelaka radio plena ndingani papa olobi wana akei na kini je pense que comme on est kimi tout ça kana na ba radio ti nazo condamner mutu te ou bien na meka ko canceller ma bail mais vous aurez ba fichier les ka botala ba intervention na e mingi bo comprendre ngo c'est tout et ma comme te que to mettre une sortie lobi na tongo pour surtout comprendre ni non vous aurez ba fichier na ye bo yo kama kam oya loba boko comprendre makamuni oya dai ko canceller mutema na ye alors ngana ko loba boy kokeni na kini DSV ata muto azaka na ba radio okei kon sa enrôler na kini enrôlement et ça na kini il faut boyeba ba s'enrôlera comment c'est ça les problèmes ils allaient quand okei na poto ce qui a bon benga batiki bata poto ba ko voter ti banga ba ki bata poto ba ko voter mais na condition que bo futa ticket na bino boya ko zo ba carte électeur awa pour bo voter vous comprenez tango ba bengisi bino te elingo bake babi boko voter te siko so mwana pota longwe neti ngala ko longwa na kebo na bibo na yeso ba carte na ngai pona meka ko voter mais est-ce que ba otuna ngani ba papeni ba otuna ngai po ba enrolenga c'est ça le problème ba tumusu na kini kutu bazoko ba carte électeur ya né passé ya pardon ya élection o passé wana tant ba ko s'enrôler babi pesa so ba preuve aux anango il faut na carte électeur ya élection de koleka pour to changer to peso mususu yoka muto oti poto na passeport na yoza na stay visa ya poto ou ya résidence ou yoza na nationalité ozongi na kini ozui papier DSV to zala quand même batu to fungula maele na biso omoni histoire les corbeaux et les renards to yeko na chic to mona eloni renard sala ka corbeau pone loko azaka na besoin nango DSV bo sakana na kini wana te to sakana pe na kini wana te ngai obongona na combattant te mais na keza ko se retrouver na aner vous comprenez na combattant te mais na kena ko se retrouver na aner so ngoyi bana aner ko yiba place to ko koma ya facile roti na mbo na kini ba ko checker ba ko yibisa eza na mambo bomba te alors est-ce que muto lo ba na ba radio neti ko lo radio li solo akeisko kina kiti azui passer l'émission pe tranquillement tala tout tika ba blague ko tout tika ba blague tala so que mon so sa ovimba ko c'est que maman na zana sima o comprendre so ko mekebi maman na okotela ye to ke bana ba pied joana ba langage to robaka to changer ngote tout so ba fichier to garder ti le fait le ba maningwa ko to na leki na ba mamba tiseke di pona suksa oyebi Tunisie et Salama et c'est difficile ça manakini. Pourquoi non c'est difficile? DSV na zora ba chaîne na kin na talaka.
information et les karaté. Même la Top Congo, mamba tiseke de les karame batala randeni ya kolekisa yango. Parce que ngala kota na Top Congo. Mingi pe ba na diaspora ba kopia makambo to sola ka batinda na batu na bango ba Top Congo bani bilo mwandingo na yebi na ngango. Batakati ba signalaka. Mais l'autre n'est pas ça. Mingi to amuke, joma kota na Finlande, muso kota na Suède, nanga. Bato wana ka mutu na moko na Irlande, bato ambalo ba vérité. Na to mi balé na Londres, na moko ya Irlande ba vérité na Top Congo. Ces derniers temps bazuni ba bloquer biso na Skype, ba bloquer ngana ba te biso ba bloquer nga na hoko ta ko te. Parce que t'as na kota na loba toujours mabe ngana monaka. Information sur les gars des si peuple ko sala wa Tunisie. Tiseke ni marche sama kena na RTNC l'équité balobeli yango te chaîne nationale na ba chaîne soupe ba ko ligneti ba RTG ko lekate na digital Congo ko lekate et que ndoleka ba chaîne moko bo rééquilibre ba Mirador so ba nini bilo et que ndeleka kuna. Alors peuple a information te aza ko agir par rapport à souffrance mais aza ko agir par rapport à information ezo komé na matorité parce que peuple a bonzo s'attendre ni que Tunisie salama tala marche oyo che wana oyo o che la kibiso wana marche ndengo lobi. Martin et Salami, ba policier a quitté wana ba policier. Vous comprenez? Ba beti fimbu ba to palanga ni marche pe ikatani. Or que loka ndingo wana, ceux qui ba teti ba laki, bongo mona pena ki donc résistance moko na niveau moko impossible ti, il faut bobo mata moko comme ça moni mona bobo maki ba to na marche. Mais ba ça ko se réserver. Tant on comme na élection, ezalaka même Congolais bisa mutute akoyi ko banga na ye. Mais bon atikyo son boka nzambe po na kata makanisi ya moko na moko te o aza ko vana na Congo mais tout ça ne liki a été il faut ba droit na bango enfin que mboka ana pe ba se libérer na maboko ya moto azo maltraiter bango et boto na zonction maloba desi e boto papa na biso Odom Pambu na banzi bandeko bolandi nano na likambu oyo alobike soki baboyi awa na kati na diaspora to kende ko voter ndenge nini combattant koki ko kende na kati ya republiki oyo demokrasia ezalaka te mpe na bana na sima bandeko bazali kolanda ye na kati na sima mpe moto oyo bobengaka pasteur na maneti ya mwindu bandeko soki botali forme azali kokena yango bolobi oyo musicien to nani akei mpe kosanrole ye wana na bana ebele na sima bazali kokumisa ye mpe susi na ye akoma député ya solo na kolekana nano epa ya Ami Bushiri esika oto sali kopasola mpoke elongo na ye yo na misu oyo ya kibumoto tali makambwana est-ce que yo pe ozali ko interpeller ba combattant o bazali na kati na diaspora bango pe ba kende kosala lolenge wana est-ce que ezali impossible ou bien ezali possible eboto Matondo mingi papa Diana Sulufutu na pesi merci na maman Misé na papa Odom Pambu na présence na bango na kati na émission oyo surtout hein na ba intervention na bango ya kafu kafu. Donc chaque fois que tozo intervenir, chaque fois que bozo intervenir, boye ba yango ke tozo marquer ba point. Donc c'est-à-dire adversaire azo reculer parce que ceux qui tozo intervenir, ceux qui tozo pesa ba point de vite, adversaire azo avancer. Et puis, ce qu'adversaire a avancé, biso tozo reculé, tozo kweya, yango wana viol les ont continué. Donc, ndenge to lobby wana, exacte que ceux qui m'ont topé cette intervention la radio lisolo lobby, ah, n'a pas ça intervention, hein, bon, et les qui n'ont pas bien. Non! Tu as marqué des points sur tous les plans. Et ça, le plan spirituel. Soko sambe la kanzambe no, oh Yesu, agopa mola. Soko sambe la kao mutu ya kimbangu, agopa, parce que tu défends ta patrie. Au sali intervention, t'es que pona bilamba, tu pona foufou, tu pona mongonzo, tu pona ba aile de poulet. Non! Au sali intervention, pona 65 millions d'habitants babika. Donc tant on a solo na ndeko nanga Odom Pambu na zo boa kela ba fololo na mama Misé na solo bango directement na ba congolaise na ba congolais ba e banson ba vandi na mabota na bango pona kolanda radio lisolo. Donc chaque fois que tu interviens na radio, eza la radio Kachopa, eza la radio lisolo, eza la radio Kiponda, eza la radio lobi ko pe bendele pe bongo la bongo, ezali ba intervention tozali ko pesa mompanga na adversaire. Tozali ko loba na ye ko tia yembeli, tozali ko sala ndenge ya sala ki na Arma Tungulu. Arma Tungulu liwana eto koki kobosa na yango jamais. Une manière de ne pas oublier la mort d'Arma Tungulu, c'est de faire des interventions musclées dans nos radios. Yo koki koyete na kati na radio, okomi ko sala ba intervention ya ba à peu près.
okomi kobongo la vérité komi mensonge, mensonge komi vérité. Okomi kobanga banga na yo. Non, celui qui a peur ne gagnera rien. Dans les combattants, dans le cœur d'un combattant, il y a qu'une seule chose, la victoire. Un combattant qui a peur n'est pas combattant. Un belliqueux qui a peur n'est pas belliqueux. Omoni, oyo alobi kenga na za combattant lati sokoto ya 15 euros to ya 25 euros oki ko yamba ya chichi to ki ko tambola nango na Bruxelles, yeba ke sokoto ya bilambo oyo lati ezali na ntina te. E kozala kaka na ntina soki na bomo ina yo olati molimo ya komba, c'est-à-dire olongoli bobanki. Soki ndeko dia na sulufuto zalaki na bobangi ndaka nga radio kala. Ah, mais parce que bah, radio, je tiens à vous signaler que ANER, l'Agence nationale de renseignement, ANER est à la fonction na katia étaté. Donc, on a ça court mais bon, soit. Et à la katia PIT, net service à renseignement français, service à renseignement belge, service à renseignement congolais, et à la katia pays wanate. Et à la tina libanda. Donc, ndenge zali wa kombo ya badia na sulufutu. O kombo ya Veron Mwalumba akotaka na radio lisolo. O kombo ande kwa misi. O kombo ande ko Odon Pambu. Donc ndenge tozali belema oyo tozali même chose que Arma Tungulu. C'est-à-dire que ba kombo na biso za na maboko ya bato mabe. Nous allons mourir un jour. Ici ko question ezali ndeko nanga olingo kufa ndenge nini. Okufa lokola lipapa ya la gomme. Parce que lipapa ya la gomme oyo la taka na Kinshasa ekufa. Chaussette na yo tango zalaka bébé il année 2 ans ekufa ebunga obosa na yango. Omoni toyaka na kati na radio pour ça, pour menacer l'adversaire et puis pour le soigner liwa na biso. Omoni Arma Tungulu n'est pas mort. Arma Tungulu est vivant, il était vivant, il est vivant et il restera vivant. Parce qu'on ne peut mourir que lorsqu'on ne défend pas sa patrie. Lorsqu'on donne sa vie pour sa patrie, on est vivant hier, aujourd'hui et éternellement. Papa dit na sulufutu akokufa, akokufa te. Bopele bobala akokufa, akokufa te. Ndeko dompe akokufa, akokufa te. Ndeko misi bushira akokufa, nakokufa lisusu te. On devient éternel lorsqu'on défend sa patrie. Liwa eza na ntina na batu oyo bazali koteka mabele, soki oteki mabele ya bakoko na yo, wana nde ososenga liwa. Il y a des gens oyo bazosenga liwa, neti ne mwanda temi, mikola komo senga na liwa. Alingi neteka vivre éternel, parce que si tu t'associes avec ba terroriste, okomi terroriste, okomi moteki ya mabele, okomi motompamba, okomi lokola la gomme. On ne peut pas vendre, on ne peut pas toucher à la patrie. Kosa na yo ndengo lingi, kosa mwasi na yo, kosa mobali na yo, kasi kosa mabele te. Teka na yo bana na yo, teka na yo bilamba na yo, kasi teka mabele te. Nous n'avons pas deux patries, nous n'avons pas deux pays, nous n'avons pas deux nations. Nous avons une seule nation, une seule patrie, le Congo. Et le Congo sera un et indivisible. Mais pour na Congo et Kabwana te, ezali responsabilité ya moko na biso esika tovandi awa. Soki totiki responsabilité wana kaka na radio lisolo, je vous dis que Congo eko panzana. Eko koma 15 Congo, 30 Congo, 50 Congo. Pour na Congo kaka moko, il faut moko akoma, ya chichi moko akoma, radio lisolo. Voilà la réalité. Moko abundesika ya vandi. Na motuno papa DSV otuni olobi likambu ya bandeko mususu oyo bazali kokende bakotika komba. Je crois que sans sa question ya ngwana soki na bungite pour na kokende na Kinshasa peut-être pour na participer na maponomi ou bien pour se faire enrôler ou bien soki na bosanité hein ndenge na comprendre des questions. Moi je vais dire ici que likambu ya ko participer na l'élection to ya ko participer te là n'est pas le problème. Nene expliquer non un problème majeur. Pour le Kouana Moni ndenge na lobi Tshisekedi a commis Moubangue, il est fatigué, hein, il a beaucoup fait. Tshisekedi a travaillé depuis le 15 février 1982. Le 15 février 1982 que Tshisekedi est le président de l'Union, Tshisekedi a créé l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il n'a pas créé, mais il a participé à la création depuis le 15 février 1982. Bandekolanga, Tilo Lazo Bunda. Donc il est fatigué. Bisonde photo salisaï. Bisonde photo salisaï. Il y a un télémelelo komoko. Et là, c'est important. La radio du solo est là aussi pour préciser les choses. La radio du solo est là aussi pour informer. Bandekolanga. Tangu bazali kolobake le 6 décembre Kabila et Sili. Bandekolanga. Au niveau de la loi, paix à constitution, ce n'est pas vrai du tout. Hein? Nasi n'a choqué quand j'ai dit ça. Ce n'est pas vrai du tout. Hein? Il n'y a aucune loi, aucune constitution où il prévoir qu'il n'y aura plus de président à Congo à partir du 6 décembre. Exact.
papa dia na limbisa parce que loko wana c'est important na expliquer bato et ça te nazolo bango pourquoi parce que so kutani na mutu ya AMP non bolimbisa mutu ya MP parce que AMP et bungi selon ko ya gialo to komi na majorité présidentielle so kutani na bango bako sala biso musala bako lobake non vous êtes des cons et des illettrés. C'est pourquoi vous finga biso ba combattant. O le na radio lisolo oza con. O le na radio kachopa oza con. O le na radio bendele lisolo na lobiko tout ça oza con. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la loi. Musala ba finga biso la majorité présidentielle. On a précisé, il n'y a aucune loi, attendez, il y a Chicha Zoloba, attends, IDPS, attends, il y a ce que je ne sais pas moi, il y a un parti travailliste, parti démocrate, toi, nous, il y a opposition, Bandeko Diomi, ceux qui basent le 6 décembre, Sili, il y a au niveau juridique, au niveau de papier et texte, il n'y a aucune loi qui dit que le 6 décembre, Kabila Makambo Sili. Mais moi, je vais vous dire pourquoi tu as la pression pour le 6 décembre. Loi ezate wana tuka nazo zela na kata radio ponga za langa muta tembe muta elanga loi article la constitution au lobby que le 6 décembre Kabila a sous président ezate ba lobby le 6 décembre soki président moko aza voté soki président moko azali voté ba Kabila a continuer timukolo ya prestation de serment. Voilà ce que dit cette loi là. Soki président moko azali voté de yenda rozela ti net soki le 20 le 21 soki le 1er janvier 2012 mais entre-temps Kabila est toujours président jusqu'à ce que basa la passation. Mais biso sko tolobi nini? Pourquoi biso tozo s'acharner tolobi le 6 décembre tout s'arrête? Pourquoi? C'est parce que toyebi que système oyo ya ba terroriste oyo ezo diriger Congo, système wana ekosala biso jewana mais 2 semaines ou 3 semaines balobi que Kabila a kende tina changement, il y a nouveau président et kokomela biso 5 ans et kokomela biso 10 ans et kokomela biso 20 ans Kabila tikali éternellement. Bande ko tous à la claire côté wana, moi je ne veux pas qu'on s'attaque à des combattants. Oh non, ba combattants ba yebi loite parce que j'ai entendu ça à la radio. Ba to majorité présidentielle ba yemabe. Ba bina Tshisekedi na ba combattants na ba dibiso le toza ba zoba. Non, moi je tiens à signaler aux membres de la majorité présidentielle que nous sommes tous instruits. Nous connaissons la loi, mais le problème c'est que nous ne pouvons pas vous faire confiance. C'est ça le problème. On dirige un État avec la confiance de son peuple. Le peuple congolais n'a plus confiance en vous, les gens de la majorité. Vous devez déguerpir. C'est ça ce qu'on vous demande. Vous devez disparaître, en commençant par Mende. Vous devez disparaître. Parce que nous savons très bien que le 6 décembre, la loi ne prévoit pas cela. Mais nous mettons la pression parce que le président ne sera jamais, alors là, jamais élu. Il n'y aura jamais un président qui fera remise et reprise avec Hippolyte parce que Hippolyte restera éternellement. Alors nous disons au niveau de l'opposition et des combattants que tout s'arrêtera le 6 décembre. Telle est la constitution. Même si à ta ou de constitution lobby bongo te lobby que Kabila tika biso to kosuki ta les 6. Pamba te les 6 wana bo lobby sili a komi ko zela a passé pouvoir. Mais ce qui président Zate a repassé pouvoir nanan. Voilà le problème parce qu'il va faire tout que président Moko Zalaté comme ça tika la 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors nous disons que le 6 décembre le peuple sera à la rue. Même si on essaye de torpiller, on essaye de mentir à la population, nous arrêterons tous les 6 décembre pour changer les choses. Eli Kambwana ya goloba ya nani ya ndeko do pamba tuni alobi mais ndeko le rozoloba ndeko ami solobi Tshisekedi ne peut rien faire olingo loba nini wala ndeko ami mais je vais répondre na ndeko do pamba na bandeko no so bazolanda Tshisekedi ne peut rien faire parce qu'azali mosapi moko bakoko baloba mosapi moko esukola ka elongi te. Soki azali yemoko, comment voulez-vous que le même Tshisekedi se retrouve le lundi 4 juillet na Lubumbashi, na Portugal, na Turquie, na Londres, na États-Unis? C'est impossible. Mais soki toza tous ensemble, tangu radio lisolezo sala musala, ezali déjà Tshisekedi azoloba. Tangu bandeko ya kachupa sala musala, Tshisekedi azoloba. Tangu yemoko Tshisekedi ya okita na Lubumbashi kuna ke ko affronter bango, Tshisekedi aza présent. Ba o bazana kitasa lobby, babimaki na balabala, Tshisekedi azalaki présent. Omoni? Donc, il y a un système qui est azali partout, comme omniscient, omnipotent, grâce à Bisoba Congolais. C'est à nous l'avenir de la patrie. L'avenir de notre patrie n'appartient pas à quelqu'un d'autre. C'est ça le message clair. Nous avons enlevé le pied sur l'accélérateur. On avait le pied sur l'accélérateur, tout bunda, na papa Véro, na papa Diana, et ça qui benda bika. Mais le lot lobito bunda sous te dotika, tozi solution, te. On peut mourir de soif à 2 pas de la rivière. Au contraire, on a posé ça maille outil dans musika, au monier balobia na biki, na kele komela maille, mais 2 pas au koué au koufi parce qu'on a déjà déshydraté ma cassi. Nous pouvons mourir. Tout comme il peut mettre il y a victoire, but de l'obito lâché. Ne lâchons rien. Il faut rien lâcher. Continuons à frapper ces gens-là et à tuer ces gens-là. Au monier moutosali mabe bomaye. Nous devons continuer la pression. Nous devons taper ces gens-là. Nous devons frapper sur ces gens-là.
Nous devons les éliminer, les éradiquer comme des microbes. C'est ça notre mission. C'est ça être un vrai combattant, être un vrai patriote. C'est lui qui veut donner la vie pour sa patrie avec l'aide de Dieu. Parce que tout seul, nous ne pouvons rien. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous ne devons pas avoir peur. On a peur que si on sait qu'on fait du mal. Mais nous ne faisons pas du mal. C'est notre terre. Ce sont nos mamans qui souffrent. Ce sont nos enfants qui sont malades. Ce sont nos enfants qui n'ont pas de médicaments. Nos sœurs ne sont pas payées. Nos parents ne sont pas payés. Voilà là où il y a les problèmes. Les syndicalistes se sont arrêtés. Les journalistes se sont tués. On élimine les gens, les combattants. Arma Tungulu est parti. Chebeya est parti. Qu'est-ce que nous allons faire de ces gens-là? La femme d'Arma Tungulu, jusqu'aujourd'hui, elle nous regarde. Hein? Surtout comme il seka. Moi, c'est Arma Tungulu en Lobanine. Donc, bateau, batini, mobile, il y a un coup, comme seka. Papa dit à la nation, pardon. Eboto, ami Ebu Shiri. Nabanzi opasoli mpoke na ndenge moko ya kosakana te na masolo na biso ya mpoko malelo. Lelo eloko tozali koyebisa bandeko na biso. Bato nyonso bazali ko s'attendre que le 6 décembre pe que non Kabila manda na esili mpe bazongisie na Rwanda. Est-ce que ekoko kisama ezali bongo to ezali bongo te ndenge toyoki. Ya solo bandeko ezali mwa pasi. Na makambu oto mekanan koleka epe mama na biso makambu oyo namoni papa na biso akatani to mekanan koleka na epe mama na biso Mize Olandi Ami Bushiri toyoka yo lisusu intervention na yo. Oui, papa Desfe, merci papa Bushiri. En tout cas, papa Langai. Merci maman na biso Mize moi bolimbisi. Moi bolimbisi vraiment pambate yo za na nzela ya singande kona biso kuna moi internet neza moi mavanga to le kanana pa papa na biso goyave to meka ko pese maloba e boto na simande ozui. OK, ça maloba papa lipela. Na ebité papa na biso. Merci papa, merci. Tozo kangai. Toza koyoka yo. Bote papa Diana. Merci papa. Maloba na ngezi ali boye. Dans la intervention bandeko no so balobi vraiment il a plaisir à mingi je c'est mingi ya koyoka ka bimission boye na kati ya kadiri lisolo ngai pe na koloba we ngai papa na kolanda liboso na introduction na bandaki sur ndeko Bonaventure pour na bato o ba yebi peut-être herba moni na ba site internet na ebité papa na biso soko zali koyoka biso bien ozali koyoka biso te. Allo papa Diana pesinga maloba papa na biso zela mwa muke to pesa ndeko na biso matondo papa merci papa na biso goya to pesa yo maloba tomoni ndeko na biso mwa mobulu ozali kokobima entre couper ndeko na biso goyave ndeko na biso azali koyoka na vraiment malamu mingi te to lekana nanu to meka kopesa pa pasteur Jean Kakese. Despe merci mbote mingi na papa Odon Pambu mbote na mama Mize na bandeko nyonso na Ami Bush. Papa Diana vraiment merci pour na musala kitoko zo sa mboka na yo pour na engagement na yo penza pe na détermination na yo c'est vraiment eloko moko ya ko féliciter na koti mingi po na kutuna Ami Bush vraiment merci pour na analyse na yo ndenge papa Diana si a expliqué donc eza musali na nzambe pasteur Jean-Claude Keseka utamboka Londres na koti po na ko meka kutuna interprétation ya loi wana Ami Bush alobi que le 6 décembre eza fait un mandat ya Kabila te ce qui fait un mandat Kabila ezate. Alors, nalingi na comprendre législation na yesiko ezali eza éternel pe infini donc il n'a sens à kolobake soki Ami Bush muto azali ko interpréter loi pe interpréter yango lokola ndenge moko alobi batu ya MP baza ko interpréter c'est-à-dire au kotisi biso na même rythme que bango batu wana baza conscient que mandat ya Kabila il faut estila pour eza éternel te selon loi eza clair eza kutu likambu ya ko discuter te seulement ba manœuvre na bango
nde bazolinga koentraîner que président Elias Zalate ti le 6 décembre pour créer problème na niveau ya mboka. Et ngolo bate que mandat Kabila kosila te, mandat na ye kosila seulement kaka ke soki ba élection salamité, s'il n'y a pas un président élu, c'est alors que bango bazako kene na option wana biso to kokota na rythme bazo mema biso te ke to banda koloba ke ndenge bango bazo lobande za solo amibushi. Yo koko sala interprétation te selon bango eza lokola tozo tanga ndenge bango balingi biso to tanga. Je ne crois pas que Diomindo Ngala, Roger Lumbala, Papa Tshisekedi ba yebi te loko bazoloba. Non, ba yebi loko bazoloba. Mais ça jeu politique. Comme ma biso to bina na rythme na bango te. Pour na mauvaise volonté na bango. Vous comprenez, papa? Bazo apprécier ni na yo, mais comme ma biso na danse na bango te, ce n'est pas bango moko kande baza ba juriste ba yebi ko interpréter loi. Seulement vide juridique wana bango te bazo lingo créer en ezala ndenge wana le 6 septembre qui est pas un président élu et alors bangi ba créer crise wana. Mais mandat Kabila les a clair et aussi la peau. Et ça te que il faut ça la wana ti ceux qui mu colonie non. Biso il faut to chabango pression ndeko solo bawana meto lo bateke non Kabila mandat ne kosila te ti le 6 décembre non le 6 décembre il faut que ba présenter un président élu alors ceux qui to continue na jeune bango ya komona ke bazo bimisa bazo interprétation à loi selon bango alors mi bouche wana to koti pe na mubulu papa wana na ebite ceux qui peuvent comprendre loko na lobby. Merci pasteur Jean Kakese vraiment na esika oyo o pasoli vraiment poke na lolenge bien ndeko na biso goya fazali kokata na mingi to meka ko pese maloba mpamba te connexion ka yako kima lisusu toyo ka eboto bah il y a juste problème mais achite ezokata ekatani papa nabanzi papa na biso tokende esika ya papa na biso ami Bushiri omeka ko répondre pasteur Jean-Claude Kaseka Matondo nazoka na papa Diana na kimia nyoso papa na biso Matondo mingi papa Diana sulufutu na sepeli ezalaka nde boye moni ba congolais ba vandi autour d'une table bazolo ba wetali mabele omoni tozolo ba distraction wate ozo sentir qualité ya émission ozo sentir batu ba intervention na bango il y a pas de jure ici il y a pas de jure muto zo finga muto azate batu nyonso tout bazali concentré to focaliser énergie na biso pour na patrie dans la même direction et c'est ça wana siko bo imaginer que maman moko na Kivu avandi na 8h du matin ba violé na 9h du matin ba violé na 11h ba violé na 14h ba yesusu ba violé siko maman na vandi na mabela zolela nazo kapasi afungola radio lisolo na 18h boye ayoki intervention ya ndeko Goyav ya ndeko Jean-Claude ya ndeko Odon Pambu ya mama Misé ya ndeko Diana sulufutu bandeko bo répondre nga bino moko mama wana kozana na esengo te akozana esengo pamba talobi nazo kapasi mais il y a des gens qui combattent pour moi eza na bato bazo bundela ngai omoni tant tout ça ba intervention il faut toujours okangi misu yongale na sara ba mission na zaka na ba concentration moko boyebite parce que nazo penser na bato wana mutu azana walikali auti koteka azalaki na biloko na ye pour $10 a gagné $2 et sali $12 azozonga na ndaku ba interamwe bato FDLR bato CNDP bakangiye ba botolier $12 azongi ndaku maboko pamba afungoli radio lisolo ayoki ndeko amisi azosala intervention nange osa ndenge nini parce que ndeko wana azozela na pesa ye pe azopesela na pesa ye nkimia. Moi c'est Armand Tungulu avandi alobi il est 18h na fungola na yo papa Diana sulufutu message obiso toye nango yo ndeko Odon Pambu yo ndeko Véron Mwalumba yo ndeko Bopele Bobala tango fungoli munoko loba kanisa moi c'est Armand Tungulu message oazo zelezali message ya paix message ya libération intérieure azana captivité pamba te elle a perdu son mari à cause ya biso
Batoto Tindaki Armatungulu. C'est nous qui avons envoyé Armatungulu à la guerre, au combat. Et il a perdu la vie. Et bon, pour l'intervention Zangatina. Donc, j'apprécie l'intervention Ezolekawa. J'apprécie la qualité de cette émission. En tout cas, na sepeli nango papa dia na ndengo tshela rabiso na YouTube ko bossa na koti angote et ko permettre lendi sabatunga musana ko yebi sabatuke bota la lien yango na YouTube papa dia na siache bokende ko yoka. Yango ba message na biso il faut dans la claire et nette. Nous devons éliminer la personne qui est à la tête de la patrie. Pour revenir à la question, Namoni, je ne sais pas, apôtre, ton pasteur, Jean-Claude Keseka. À cette intervention, nous allons tous dans la même direction. C'est ce que Monseigneur Mosengo appelait jadis à la conférence nationale souveraine. Monseigneur Mosengo disait la convergence parallèle. Et là, Zali n'a papa Jean-Claude Keseka, il veut absolument à tout prix que les choses changent. C'est bien. Dans les Nalandais, nous allons sentir que Makila Naye, il en a marre de la loi. La loi a commencé depuis 2001. Il y a un zobi qui Hippolyte. Oh, docteur atanga na université. Oh non, Hippolyte il faut tigala. Oh 1+4. Oh accord d'Assan City. Il y a un déco Jean-Claude Kaseka pasteur, je crois, à Lembi. C'est pourquoi il parle comme ça. Azan excitation Golobake, nos frères ont assez souffert. Le peuple congolais souffre. Au moni. Message il y a débat sur le problème, il y a les 6 décembre, où il y a débat où il faut qu'il y ait une radio Capi, il faut qu'il y ait une RFI, pour écouter un peu l'interprétation, parce que quand il y a pouvoir, quand il y a pouvoir, interpréter dans ce 6 décembre différemment. Mais nous avons besoin de la libération. Nous n'avons pas besoin d'interprétation à Bango. Nous pouvons même dire, non, qu'on écoute beaucoup plus méchant que M. Jean-Claude Keseka. Non, qu'on est beaucoup plus loin que lui. Dato bazo le 6 décembre. Ça pouvait même être le 10 octobre. Ça pouvait même être aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas de délai ni de date pour un terroriste. Un étranger à la terre de nos ancêtres, nous n'avons pas de date pour la libération. On libère la patrie à la seconde même. La patrie n'a pas de date pour sa libération. Nous allons beaucoup plus méchant que lui. Parce que lui, il est très méchant. Il veut absolument que les 6 tout s'arrête. Dans le lobby qui écoute avant que tous les 6. On ne peut pas. Yo ba kote liyo na ndaku. Papa dia na tika na bimisana lumpema. Ba kote liyo na kati ya ndaku. Ba violer mwana na yo ya liboso. Ba violer mwana no ya mibale. Ba zui mwasi na yo ba cheye mbeli na kati ya sexe na ye. Yo siko papa vandi yo no lobi. Muto yo violer mwasi na bana na ngai. Na ko porter ye plainte tope na ko beta ye kaka le 6 décembre. Honte à toi. Yo kan soni. Tangu bazo violer mwana na yo zwa kaka mbala moko nzeta fufu. Boyebi nzeta fufu hein. Bon bete na dikosi ngan mutakwei. C'est comme ça qu'on fait. On n'attend pas pour sauver sa famille. Il n'y a pas d'heure pour libérer la maison. On libère la maison à la seconde même lorsqu'il y a le feu. Chez nous, il y a le feu. Le peuple congolais brûle. Il y a des gens qui sont calcinés. Il y a les gens qui sont en train de souffrir. Nous n'avons pas une date pour attendre. Nous n'attendrons pas la date du 6 décembre. La libération doit arriver tout de suite et demain. Demain, nous devons libérer la patrie. Nous, le 6 décembre, ezali formalité. Mais au fond de nos cœurs, nous devons libérer la patrie aujourd'hui et maintenant. Si nous attendons le 6 décembre, ça sera trop tard. Il y a 40 000 morts par mois. 40 000 multipliés par 4, nous allons enterrer 160 000 Congolais jusqu'au 6 décembre. Est-ce que nous sommes prêts à attendre le 6 décembre? Non. Aujourd'hui, à la radio Lissolo, nous disons non. Nous sommes prêts pour la libération de notre patrie. Mes frères, sœurs, frères, la libération frappe à ta porte ce soir. Aujourd'hui, le Congo a besoin de toi. Le Congo a besoin de l'énergie de chacun d'entre nous. Si nous ne libérons pas la patrie aujourd'hui, demain, ça sera trop tard. Banguna na biso bakozomboka. Les contrats chinois. Les contrats chinois. Boyebi ma beni ni contrat chinois dans la biso 42 ans il y a contrat chinois. Nous allons encore laisser les carrés miniers continuer. Bah, chinois va exploiter biso ndenge wana. Non. Qui va arrêter ça? Dominique Toscan, il est venu au Congo. Il a dit aux Congolais, oh, ils allaient contrat ma B et Kobe Bistelabino Mboka. Akamata Mbangozu avion Kei. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons rien fait. Jusqu'aujourd'hui, nous acceptons la loi des contrats chinois. Les Finlandais sont en Équateur. Ils sont allés là-bas signer un contrat.
toute la terre de l'Équateur, Mbandaka, et comme Maboka Finlandais. Ils ont signé un contrat avec M. Jean-Claude Baende, mort à cet homme-là. J'ai maudit Jean-Claude Baende. Il a signé un contrat, il a donné ma terre, la terre de mes ancêtres, Naba Finlandais. Vous savez pour combien? Pour 200 millions de dollars. Lorsque moi je sais que la terre de l'Équateur est inestimable. Motuya nango est zaté. Mais il y a estimé on a 200 millions, Bacha Kourana Maï, a Pessi Bango Mabele pour 20 ans, pour 30 ans. Mais ça c'est se foutre du peuple congolais. Mais qui va arrêter ça? C'est nous, la résistance. Omoni bato bazali ko futa mate biso bato ko futa salaire na bango bato bazo mela maïté biso bato ko melisa bango mai na Kaluka il y a pas d'électricité toko tia courant d'électricité mais nous allons mettre l'électricité na Kaluka quand le 6 décembre non c'est demain que nous devons mettre l'électricité pourquoi s'il y a pas d'électricité ba maman bazo ke ko bota bana bakukufa pamba te quand il y a pas de courant on ne peut pas faire ba césarienne quand il y a pas de courant on ne peut pas accoucher les femmes. De moment que l'hôpital les anga courant na bougie, il y a le taux de mortalité infantile les ont augmenté. Par responsable des alliés, yo maman, yo papa au vani na katandaku. C'est nous ici qui sommes les responsables. Il y a mort, il y a bébé na kati ya Kanluka. Les alliés biso tozo bomabana na Congo. Parce que tu le but de libérer le 6 décembre. Non, pas question. Le 6 décembre les alliés date moko, comment je peux dire ça, mythique. Tu sais qu'il faut le quelque chose, pose à la crédible à Miss Ban Ki-moon. Tu sais qu'il faut le quelque chose, pose à la crédible à la communauté internationale. Mais chacun de nous dans nos cœurs, le 6 décembre c'est demain. Nous ne devons pas attendre 3 mois, 4 mois, nous allons enterrer combien de gens? Chebeya nous appelle aujourd'hui, Chebeya nous interpelle aujourd'hui. Lui il s'est battu, il n'a pas attendu le 6 décembre. Tant que Chebeya Lobi n'a pas autant Wazaki en Belgique, à Lobi qui n'a Kei Kokufa, il n'a pas attendu le 6 décembre. Il n'a pas dit qu'il n'a pas publié un rapport Oyo le 6 décembre. Il a publié ça tout de suite et on l'a éliminé. Voilà un patriote. Voilà quelqu'un qui a donné sa vie pour la patrie. Mais yo mame sika yo vandi. Okope sa vie na opona nini. Maquillage, yo pape sika yo vandi. Okope sa vie na opona nini. Pona mongonzo, pona primus, to pona skol. À cause de la skol na primus, batu bazali kokufa. Nous devons tous nous unir. Il n'y a pas question de date quand il s'agit de la patrie. La date c'est pour les anniversaires. Banana yo, moi na assisté l'examen d'état, au tché date ya fêté. Examen anniversaire, il y a moi dans la Katandaku, au date. Mais on ne met jamais une date quand il s'agit de la libération. La libération, c'est tout de suite, maintenant ou jamais. C'est là que je vous dis la notion de la pression. Nous devons maintenir la pression. Nous ne devons pas lâcher. Nous ne devons pas lâcher. Nous sommes en train de reculer et notre adversaire est en train d'avancer. C'est notre faute. Ce n'est pas la faute de Ban Ki-moon, ce n'est pas la faute de Monusco. Monusco, nous savons très bien qu'ils sont là venus pour voler. Mais nous devons chasser ces gens-là. Nous devons récupérer notre patrie, mes frères. Congo, lorsque nous parlons du 6 décembre. Le 6 décembre, c'est une idée, une image. On doit faire une image quelque part. Parce qu'il y a des gens qui sont instruits, les gens qui sont allés à l'école, les avocats, les juristes. Il faut pas aller là. Mais ce qui se passe au Congo, et aujourd'hui, mes frères, nous devons changer les choses. Nous devons faire cela parce que Dieu nous l'a recommandé. Nous ne devons pas dire que nakosalango lobby parce que lelo nasalangana nunakobanga nasalango ngamoko ndeko nangai soko sa yomoko okuna sa yemoko okuna sa yemoko c'est la somme des gouttes d'eau qui crée l'océan. Ba somme ya ba mai ya ba gouttes d'eau ndem to sala l'océan. Soki moko azongi sima océan eko sala mate eko zande mai ya kalamu etonda salité. Papa Diana na zongi selio maloba matondo. Eboto. Nabanzi papa nabiso pasteur Jean-Claude Seka nabanzi Olandi mpamba te koloba le 6 décembre nabanzi na ngai pe mwa miso pe efungwami nabanzi ngai nazalaka mwa tembe mwa mingi me miso pe efungwami bandeko na tango zali koloba na munguna na kobeta yo jour boye nabanzi soki na ndako na ye akotia bambeli mpe biloko ebele abongo soki tokomi le 6 décembre wana yatandi basoda ebele Nanzela atandi basoda ebele nanzela bandeko eke le 6 décembre wana mutukutu moya pusana ezalite esika otolobaki ekoki kozala Tunisie soit Égypte mais ekomi ba intercalé biso tokozela le 7 décembre ou bien tokozela nini esika wana pe esengeli toloba est-ce que tokoki ko surprendre yete au lieu de commencer na mois de juillet ou soit na mois de août, likambo moko esalama ou bien tozela le 6 décembre est-ce que akokende ou bien akokende te.
na banzi na bandeko oyo bozali kolanda biso na kozonga lisusu pa ya pasteur Jean-Claude Keseka toyoka ye lisusu nano intervention na ye na nsima nde tokoyeba kopasola lisusu moboku ya mpoke na biso eboto. Matondo papa Diana na baza papa Amibush a lobby penza clair donc eloko akobakisa eza wana te soki ezata lelo esalami lelo ndenge yo po bakisi yo okendoloba mutuki na koya kobeta o les 6 donc les 6 wana déjà ça c'est préparé donc elingolo baka ki makambo yango eza très compliqué pour papa option mususu ezobima na baza Amibush oza wana yo analyste peu politique problème il y a transition non seulement les 6 mais ils ont ba organisme même sous déjà baza koloba même papa Etienne Tshisekedi tango yaki awa ezamo ko na ba question batunaki ke ekoko sala mapek élection ngo et salamité alors ce que élection et salamité voit moko ezali que période de transition il faut salama alors tu éviter ce qui ndenge nini makambo ngo ekoleka ce qui est comique élection et salamité bon papa Odon Pamba ça pesi point moko pe bande komingi pe ba comment réfléchir kotala ce qui Tunisie nde kozala option malamu bon na éviter kaka ndenge toza awa ndenge pe to komika biso no soka ko kanisa kotala nini makanisi nini nzamba zo tchala metwa batu bon Tunisie est-ce que kozala malamu pona na peuple congolais to koloba ke transition de kozala malamu bon transition pe ezo garantir nini pour na kati ya makamu nyonso ya Congo na banzi papa na biso pasteur Jean-Claude Keseka na koloba Tunisie yango tomituna na pe biso na biso ba congolais biso tozali vraiment koloba Tunisie yango batu ya Afrique bango mutu bakosala Tunisie yango ou bien biso pe na kati na diaspora tokokita Tunisie koma mpamba te biso tokokanga maboko awa na kati na diaspora bandeko basala Tunisie kuna alors comme ça soki balongi biso tokende na bakirukirum vital na biso tokende kolakisa bango ke non voilà biso totangi na poto ou bien biso pe tokokende parce que Etienne Tshisekedi le 6 décembre akokende kaka na batu ya Kinshasa ou bien biso batu ya poto esengeli tokende pamba te tozali kotia na mutu na biso mutu moko et pourtant Amibushiri ye asili kotalisa biso Etienne Tshisekedi ye moko te pamba te balobi mosapi moko esokolaka nzoto mobimba te esengeli yo ndeko ozali kolanda biso bino nyonso tu tosala to former force po tokende eke monguna a kima mabele na biso mais est-ce que yo ndeko ozali kolanda biso okokende ou bien kotika Etienne Tshisekedi nazonga nane pa pasteur Jean-Claude Keseka ye amekalisu kotimola libulu toko dusola na mpoke na biso mpona kopasola bandeko bayoka vraiment ke eloko kuna epasuki pe maloba ya bwanya eboto papa DSV Matondo wana eza ba réflexion il faut moni Bible et lobi boye oyazo réfléchir likolo ya likambo a ko réussir na kati na yango ozomona donc et comme na ba point ndenge Amibush pe bandeko nyonso tozo tala de gauche à droite ko tala eloko nini kozala malamu po soki otali lelo na bandaki koyoka bolobi un peu likambo ke bapekisi bakopekisa papa Etienne Tshisekedi pona okenda Katanga mais papa eza na ba site autokota ka déclaration ya papa pour eza déclaration claire ya lobi yango ya kiungo kusoki ya kumwanza wana papa lobi yango na Kiswahili ngana oka Kiswahili na za Mswahili na yebi Kiswahili donc paninga na ebite soki gouvernement congolais ba déclaration ndenge wana comment est-ce que ba réagir te na yango